Bon début du week-end, il y a info la journée peuple pour peuple mbote. Tout fond la basse pour na côté Sabino Ndongo, chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé que jeudi 20 mars 2025 na cité ya Union africaine réunion moko ya haut niveau pour na Italie projet ya élaboration et plan stratégique climat des affaires pour la transformation structurelle de l'économie. Tout poursuivre basango na biso na Assemblée nationale bo simba que ba honorable député bazalaki na séance plénière vendredi 21 mars dans la salle de congrès. Nabokambami ya président professeur Vital Kamere ordre du jour et zalaki adoption ya projet ya calendrier ya misala ya session ordinaire ya mois de mars 2025 pe adoption ya projet ya loi oezo élaboré autorisation ya prorogation ya état de siège. Tout poursuivre l'Assemblée na Sénat pour na côté Sabine président ya Sénat Jean-Michel Samalukonde ayambaki na cabinet na ya mosala délégation ya programme de Nations Unies pour le développement PNU2 na mokuse Nadine Asuna. Na audience oyo chef ya délégation a rappelé sens ya boye na bango pe ko apporter partenariat oyo ezali lié na Sénat PNUD bosengeli koyeba ke Sénat na PNUD bazali ba partenaire ya tango molai pambate basali makambo ya malonga ebele même dans le passé tomoni bongo na matière ya ba ressources numériques na intérieur ya Sénat pona ko faciliter misala ya administration pe lisusu elongo batia système ya transcription simultanée ya ba session ya Sénat pona ko faciliter mosala na niveau ya compte rendu ba élabora ba manuel ya procédure ya Sénat pona ko améliorer processus ya travail ko renforcer recevabilité pep ko moderniser administration au cours ya ba échange na bango lelo honorable président azwaki occasion ya ko expliquer bango mwa moke vision na ye na tête ya Sénat oyo et pa yuapi apporter le bango ba ambition na ye ya modernisation ya Sénat ya administration pe lo lenge nini azako envisager ko renforcer dialogue entre Sénat pe ba institution provinciale pambate na sens oyo Sénat azali vraiment na mandat wana ezalaki déclaration ya Damien Mama représentant résident ya PNUD na République démocratique du Congo na mokuse bosengeli koyeba ke PNUD ezali ko conforter na ba ambition oyo ba apporter et pas ya président ya Samalukonde pour na chambre haute ya parlement pe balaki accompagnement na bango ba yokiye malamu na ba intérêt na bango pambate ba ambition nango pambate ba ambition na ye ezali kotalisa malamu domaine ya intervention ya PNUD ba yokani ya kokuta na katango nyoso pour na ko faire en sorte que ba ambition ya modernisation ya Sénat et ba solo kozala bongo réalisé. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a participé à une conférence interactive au Ezala qui est organisée dans le comité estudiantine de l'Université protestante au Congo IPC na Mokuse na thème investir en faveur de la femme pour accélérer le développement en RDC. Nathalie Kaila, héritier Mapendeni. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a participé à une conférence interactive organisée dans la communauté estudiantine de l'Université protestante au Congo, IPC na Mokuse. Thème na yango ezalaki investir en faveur de la femme pour accélérer le développement en République démocratique du Congo. Beaucoup tani oyo ezalaki initié na cadre ya activité ya mois de mars oyo ezali bongo consacré na défense ya ba droit ya bandeko basi et permetaki na ba étudiants ya IPC ba puiser ba source nyonso ya information pour na ba action oyo gouvernement azali organiser pour na kotombola entrepreneuriat ya bandeko basi ba échange oyo esalemaki elongo na ba étudiants ba futur dirigeant ya RDC dans sens nyonso lekaki malamu gouvernement asengi na unité cohésion nationale amour ya patrie pe lisusu participation ya ba congolais nyonso na développement économique boye premier ministre ayokaki pe arépondaki na ba préoccupation nyonso ya ba étudiants oyo balobaki to ba
batunaki sans discrimination na milieu professionnel oyo maternité ezali bongo na ba inégalité pe ba traitement ya basi elongo na mibali na ngambo mosusu chef ya gouvernement azwaki bal au bon expliquaki na ba interlocuteur na ye ba réalisation nyonso ya gouvernement pona kotombola entrepreneuriat féminin ba question oyo chef ya gouvernement abordaki ezalaki pe alobelaki deuxième mandat ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo champion ya masculinité positive ataki accent mingi na création d'emploi pe de manière générale à rassurer l'équipe gouvernementale bazali kosala ba effort pona kotombola secteur privé pe basi batikala simate alobi lelo toza na nombre ya programme ya 40% ya ba entrepreneur oyo bazali basi donc évolution ezali makasi pona pourcentage entrepreneuriat ezali bongo formel alobi toza na basi ebele oyo bazana informel boye sikoyo dynamique moko esengeli salema pona kotala ndenge nini kotia en place ba mécanisme pona ko attirer ba nyonso bazana secteur informel bakoma bongo na secteur formel ba différents programmes ezali initié pona gouvernement ayeba na kotombola ayeba na ko investir na ba projet nyonso ya ba entrepreneuriat pona bandeko basi bosimbake pona premier ministre Judith Suminwa alobi diversification ya économie ezali cheval de bataille na ye ba jeune nyonso esengeli ba initier ba projet na secteur agricole pe soki balingi bakende mosika na secteur ya ba emploi ezali secteur public tende eko recruter kasi ba secteur privé esengeli kokolisa to kotombola makambo nyonso etali ba emploi pona ba future jeune femme entrepreneur boye premier ministre Judith Suminwa asengi na bango na résilience pe combativité pona ko s'imposer na milieu professionnel pe na ba milieu nyonso alobi bongo esengeli bayeba na kotombola makambo nyonso eza na mboka contraire na ba compétence na bango esengeli ba hésiter te bango nyonso bakota na masolo bosimbake oyo ezali bongo casquette ya mobilisatrice pour un front populaire contre guerre oyo ezali imposé na République démocratique du Congo. Judith Suminwa asengi na ba étudiants ba participer moko na ba capacité nyonso ba effort de guerre pour na koloba non na agression pe na balkanisation ya mboka na biso esilaki na tour ya ba stand de paiwa pe ba étudiants nyonso ba exposaki ba œuvre artistique na bango ba bijoux pe ba produits cosmétiques oyo esalemi na RDC ba bengi made in RDC boye premier ministre asilisaki journée na ye na université protestante au Congo. Secrétaire exécutif provincial ya Union congolaise Ikona Mokuse Brege Ingali Obama a procédé jeudi 20 mars na installation ya dirigeants pour na 4 communes ya ville ya Kinshasa nyonso elekaki na espace Ojebek na Kitambo. Fabrice Lundo héritier Mapino reportage. Na cadre ya mois de mars oyo ezali mois de juillet epai ya bandeko basi tope ba mama secrétaire exécutif provincial ya parti politique babengi Union congolaise Ikona Mokuse ya autorité morale professeur Daniel Munkoko Samba camarade Brege Ingali Obama oyo azali secrétaire exécutif provincial a procédé ki mokolo ya jeudi 20 mars 2025 na installation ya ba cadre oyo bakokamba 4 communes ya ville ya Kinshasa ezali bongo Lingwala Kitambo Kinshasa pe Barumbu. Cérémonie esalemaki na espace Ofebek kuna na commune ya Kintambo epai wapi population ba yaki ebele mokote ya bosani ke le lion ya ville ya Kinshasa Brege Ingali Obama bisika nyonso ye aniataka ezalaka bongo kaka ba ituluku ya bato parmi ba nouveaux dirigeants oyo bako diriger ezali bongo bato ya makasi pe ya mayele oyo Brege Ingali aponi. Secrétaire exécutif provincial adjoint ya parti pour la ville ya Kinshasa Jean Makasi azwaki maloba pona kolobela idéologie ya parti alobela kimingi likambo etali idéologie ba slogan ya parti pe atelisaki bango biloko nyonso oyo parti ezali kosala bongo na sima ezalaki le lion ya ville ya Kinshasa yemoko Brege Ingali Obama pona ko installer bato oyo bakokamba 4 communes totangeli bino na ville ya Kinshasa apesaki bango ba écharpe ba insigne pe biloko ya ndenge na ndenge oyo etalisi ke désormais bango nde bakokamba parmi ba dirigeants et ba cellule oyo ezali bongo Olivier Nzani pe Kevin Apusango pona commune ya Kitambo Papi Isolo Josephine Elonga Tristan Amadi pe Sylvain Bouchabou pona commune ya Barumbu boye na commune ya Kinshasa tozana Nzangela Micheline Mabebe Bombambo pe Vero Mbukani
pour la commune ya Lingwala yango ekozala dirigé epai ya Marthe Bole pe Angèle Yenuta. Bosimba pe boyeba ke installation oyo esalemi pour na ko permettre ba selile bayeba na ko atteindre batu ebele conformément na feuille de route oyo epesamaki selon secrétaire général ya parti Chris Mwabi. Nyonso elekaki vraiment kitoko. Cadeau surprise epesamaki epai ya plus de 150 mamans ezali bongo don ya Maputa oyo autorité morale ya parti Daniel Mukoko Samba le professeur apesaki oyo ekabolamaki epai ya secrétaire exécutif provincial le lion ya ville ya Kinshasa Bridge Engali Obama ba mama bazanga kite kosepela ndenge bozali komona. Et sincèrement, kasi kozala non na iko parce que kozala na iko eza kozala na chance. Final le papa na sepeli makasi mokonzi asali biso ba bien moko ya le 8 mars. Nazi vraiment mokonzi mais na koti na chance iko yoka komina ya Kinshasa. Yimoko pe secrétaire exécutif provincial ya iko pour la ville ya Kinshasa Bridge Engali Mfiri Obama le lion du social le véritable leader ya ville ya Kinshasa apesaki ba précision. Nayaki pona ko installer ba cellulaire na commune ya Kitambo, na commune ya Kinshasa, na commune ya Barumbu, na commune ya Lingwala. Ezalaki esengo poto installer ba cellule bango batikala wana pona ko sala musala po Union Congolaise toza na besoin que na mikolo ezali koya to kokisa 1000 cellules na kati ya ville province de Kinshasa. Pe la mikolo ezali koya balobela Union Congolaise na kati ya 24 communes ya ville province de Kinshasa. Nyonso elekaki vraiment kitoko iko etelemi makasi na ville ya Kinshasa na bokambemi ya yemoko secrétaire exécutif provincial le lion ya ville ya Kinshasa Bridge Engali Obama oyo azali kolala te toujours en mouvement. Prochain rendez-vous ezali commune ya Nselepe district ya Funa binope bozele ya bino. Commissaire divisionnaire adjoint et à la police Blaise Kimbalimba a salaki visite moko stratégique na réacteur nucléaire et à recherche tricot de mercredi 19 mars na Inikin Bolanda. Commissaire divisionnaire adjoint et à la police Blaise Kilimbalimba a effectué une visite stratégique na réacteur nucléaire de recherche tricodé oyo ezwami na centre régional d'études nucléaires de Kinshasa Krenka na Mokuse yango ezwami bongo na kati ya université ya Kinshasa Inikin na Mokuse. Avant na nou visite na ye bosengeli koyebake Blaise Kilimbalimba azalaki na réunion de travail na commissaire général Steve Mwanza Kamunga oyo ezalaki accès pour la sécurisation pe protection physique ya ba installation ya Grenka. Discussion oyo ezalaki apporté pour na ba défi lié na protection ya site sensible oyo pe ba mesure ya ko renforcer pour na ko assurer sûreté na yango. Grenka yango ezalaka fondé na ba année 1950 na impulsion ya ba base ezali bongo premier centre ya recherche nucléaire na pays pe ezako jouer rôle moko ya motuya na développement ya science nucléaire na Afrique. Yango ezako abrité lelo recteur tricodé pambate ezali na puissance ya 1 megawatt. Yango ezali ko succéder na tricot 1 oyo ezali premier réacteur nucléaire ya continent africain et pa yopi ba inauguraka yango le 6 juin 1959 après ba échange na bango na huis clos. Patron ya la police ya ville ya Kinshasa a parcouraki ebele ya ba installation pe ba locaux stratégique ya site oyo avant à visiter réacteur tricodé. Mission na ye ezalaki inscrit na cadre ya renforcement ya ba mesure ya sécurité autour ya ba infrastructure sensible pe na regard ya ba enjeu oyo ezali lié na recherche nucléaire na République démocratique du Congo. La police va neutraliser qui n'a boutou ya mardi kokoma mercredi 20 mars na quartier Ndanu na commune ya Limete grand criminel oyo azonyoko la population ya point oyo Nadine Asona. Les première population ya Ndanu bazona pasi. Ba criminel bazona minduki population bazona la pongite bazona minduki bambiali pour donc tout ça population boutou moi bazona la pongite. Criminel oyo
bomoni alali boye ye azalaki ko faire partir na groupe ya bagang oyo ba visitaka ba habitant ya quartier Ndanu poids lourd non loin na paroisse catholique Saint-Bernard oyo ezwami na 17e rue Limité bandi oyo ye asikome na suite ya ba blessure après ba accrochage na la police na nzoto na ye azalaki na teni ya ba FRDC ye a opéraka na monduki ya AK-47 et pa yuapi ba élément ya force de l'ordre ba neutralisaki ye pe ba récupérer yango ebele ya baninga na ye ba ebaki solo na kokima après ba accrochage oyo bosengeli koyeba ke commissaire provincial ya la police les commissaires divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba ye a réaffirmé détermination na ye ya ko traquer ba malfrats nyonso ba auteur ya ba braquage nyonso ata ba oyo ba kimi ba ko sala tout ba ko neutraliser bango pamba te bazali solo ko terroriser ba kinoise pe ba kinois. Biso population Ndanu bi aumela na ya za libela parce que tout le monde a bilembo akanga ba kuluna akanga ba criminel elembo yangoyo ya 24 balles eziyete mais mako ya obs yangoyo. Ba reporter ya info lingala journal ya peuple pour na peuple basala basolola kina moko ya ba représentant technique ya Metelstat Augustin Tagisaba o ya expliquer ndenge nini situation ya bamvula et kozala na mois de mars puis mois de avril. Et la Metelstat a déjà lancé son bulletin de prévisions saisonnières dont nous avons déjà comme vous voyez ici, nous avons la prévision saisonnière qui est du mois de mars, avril et mai. Nous avons aussi la prévision régionale des mois d'avril, mai et juin et qui va nous donner un peu de précision sur les comportements des climats ici en RDC et aussi dans la région. Nous avons à Kinshasa, la saison s'annonce excédentaire, donc Kinshasa et Congo central sera dans des périodes excédentaires de précipitations, soit des pluies. Nous avons aussi l'Équateur. Au nord, nous avons les bas Ouélé et les hauts Ouélé, ainsi que l'Ituri, les nord Kivu et les sud Kivu, qui seront dans les excédentaires. Nous avons dans la région, comme nous montre la prévision de Serbac, et nous avons la saison sera normale à partir de la zone où s'embrase Brazzaville et les Gabon, ainsi qu'une partie de la RDC, de la partie ouest. Donc cette partie-là aura aussi des pluies et caractérise ça comme une pluie normale. Mais les températures, à ce qui concerne les températures, nous constatons que les températures seront normales. C'est-à-dire les températures vont nager entre 31, 32 ou voire même 33 degrés pour la saison. Parce que c'est la saison de pluie, la température, il fait tellement chaud. Et il fait chaud pourquoi? Parce que l'atmosphère a besoin de l'énergie. Et cette énergie-là, c'est pour la formation des nuages qui peuvent donner des précipitations, des nuages convectifs dont nous parlons, des nuages convectifs. Ce sont des nuages qui s'étalent en grand développement, qui donnent le coup de tonnerre et qui peuvent donner des précipitations. C'est pourquoi il fait chaud pendant la saison de pluie. Au gouvernement, nous demandons de prendre des dispositions pour le public qui se trouve à côté des eaux, en fait de pouvoir sauver leurs vies et les biens qui peuvent être vulnérables. Initiateur ya complexe scolaire Maman Pemba Yemoko honorable Nurumbung assistaki na kilto ya vendredi ndenge zalaka mumesano kuna ladi landu héritier mapindemi. Ndenge kaka ezalaka chaque vendredi na complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu culte moko spécial et salemaka pour na kotika école pe promoteur na yango elongo na ba enseignant nyonso na maboko ya Nzambe ndenge moko pe vendredi 13 mars 2024 ba élèves nyonso bazalaki wana na présence ya Yemoko initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba Yemoko honorable Nerombungu oyo azalaki wana pour na ko assister na culte oyo
oyo bosimba ke monitrice ya école de dimanche ateyaki bana mingi mateya na mokanda ya 1 Pierre chapitre 1 verset 15 à 16 alobaki na ba élève nyonso esengeli bazala saint lokola ye moko nzambe azali saint alingaka masumu te moko na moko esengeli ayeba na komibatela moko na moko esengeli abatela conduite na ye azala sembo liboso ya nzambe pona ko réussir na vie na yo nyonso wana ezalaki capté 5 sur 5 pamba te ba élève nyonso oyo bazalaki bien édifié elongo na corps enseignant pe corps administratif basepelaki na mateya oyo ndenge kaka ezalaka lokola momesano na complexe scolaire Mama Pemba. Naza monitrice à école de dimanche natei na 1 Pierre 1 15 16 kuna bazotalisa biso tozala saint lokola ye moko nzambe apona biso. Alors pona nini nazwi verset wana ezolobela biso conduite dans toute notre conduite mikolo nyonso tozozwa mwa barapport rebele par rapport à baparents baenseignant bana comportement bazo affiché biso toza wana mpona koforme intégralité ya mwana koforme dans un tout il faut azala mutu koloba te aza mokonzi monene lobi azoyeba te ke koyiba eza mabe azoyeba te ke kosala ekobo eza mabe toza na posa mwana ayeba ndenge nini akoki kokende tina suka pote azala utile dans la société yango wana natalisi bango mpona nini nzambe na biso azali saint boule aza na masumu te il est juste et puis aza parfaitement pur même miso na ye ekoki kotala masumu te yango wana Jésus sur la croix tango amemi masumu ya mokili mobimba Yesu amonaki ke nzambe apese mokongo mpona masumu ti abelelaki papa mpona nini otiki ngai. Vraiment na école oyo babengaka biso mingi c'est une bénédiction pour nous honorable Nerombungu azali Moïse na biso na kisenso awa pote ye vraiment œuvre au asala combien d'âmes qui veulent écouter cette parole et je sais na yebi na kondima nyonso ke bayoki mateya pe babongoli mitema et que nzambe atombola lisusu promoteur ya école oyo pote un jour ayeba na susu kobenga biso kobenga basala nzambe pona ko édifier peuple de Dieu vraiment esengo ezali makasi pona kolata basapatu ya qualité na RDC to na ville ya Kinshasa solution ezaka na présidence de la SAP et pas ya sapeur de ta Papa Griffe na 7e rue mété résidentiel juste na Petit Boulevard. Papa sinangai eutako apio baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko sapeur d'État mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griffe Cocobar de la SAP asali esika pona ba congolais nyonso bayeba na kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka sapeur d'État Papa Griffe boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka sapeur d'État Papa Griffe yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga ngo mutu nyonso akota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya ba fabricant au traditionnel areketaka ngo Papa Griffe mawa ngo Papa Griffe mawa vraiment musala bitoko boye alors ça les gamundele et puis les autres diront mais pourquoi pas le gouvernement balingo soutenir yete na ebita bande onanga botu na peut-être bango na ebaraté na salanine na zanga pe politicien te artiste kaka mais les autres ça marato donc les arabes pour nous informer le sous maman na biso Judith Yozali maman excellence premier ministre voilà au na pouvoir au kutanga na zarapa Papa Griffe ndenge son excellence monsieur le président de la République Fachi Beton il pas ya kutanga déjà na zarapa Papa Griffe artiste coordonné mais na yebaraté pourquoi na zanga soutien pourquoi bo soutenir ngati ngam tu vraiment na combattre ba chinois na combattre ba expatriés na combattre ba turcs pour que Congolais là te loka bien à faux prix et puis durable aux en manifestation
Ozana fête moko songolo, o libala yaka. En tout cas, jour en eza jour na yo o lia batutu na fête. Et le moko durable, eza la chaussure, eza la sandale, eza la ceinture, eza la sac, po eza cordonnerie na maroquinerie. Ata chaussure le go bolit, le la ilk. Oye, na dimna le go le moro, na dimna le go le moro. Ata eza le go le moro, na comme sango le go la ilk, na comme sango. Mais pour na ninité, na prendre jeunesse montante, bah se prendre en charge, na transmettre bango la cordonnerie. Bonika na kufana ke na domaine nanga. Adresse ezali moko na 7e rue Limité aux la Petit Boulevard, Limité résidentiel et Paiwapi, basapatu ya kitoko ezali kosalema, bana mboka, bopesa confiance et pa yande konabino sa père d'état papa grave, pona kosomba biloko oyoye azali koteka, yangonde e kotombola, mboka na biso, pambate, batu ya mayele, pe batu ya créativité bazali. Protiva pesali potopoto kitoko pour na bana na bino bazala en bonne santé. Ah merci, Yabouine, bana nyoso baza kuringa. À la prochaine. Vous allez quoi mais Protiva est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci, merci pour les pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote na bodo la Bino. Mama kansa bomba bonga. Bona bana na yo bakumarukura bana oyo. Faut laisser kabango, poto poto, Protivap. Et ça va pota pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah ba sisi kulia ya bango Protivap. Ba bandi ba dansi na bango ya ba bébé pro. Tala. Ba yango, chata kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi, oyo tukana mbimbi. Makusa, Protivap, poto kitoko pona ba bébé pro. Avant de poursuivre le journal la biso, tozana ba communiqué nécrologique et outi ko komi la biso bolanda alertir na yango elongo na héritier mapindemi. Famille Ndelo, bazana mawakwe bisana bandeko baninga pe baiba na bango nyonso. Liwa ya ndeko na bango Kumba Ndelo Martin ye akufaki mokolo ya jeudi 21 mars 2025 na sima ya bokono ya tango mokuse. Nzoto ya mowei ezwami bongo na morgue ya hôpital Mabanga oyo ezwami na Yolosi na commune ya Kalamu. En attendant, matanga ezali kosalema na lopango ya libota oyo ezwami na avenue Tombo, quartier Bianda na commune ya Mongafula, référence arrêt autostop. Tika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka Mama Kumba Ndelo Martin. Communiqué oyo ezali signé pona libota epai ya Nanu Ndelo. Famille Bopé, Makonzi Bopé Kablo, Oyo Azali président, ya interfédération ya ville ya Kinshasa pour na parti politique Babengi, Mabar pour le Congo, MPC na Mokuse, Bazana Mawaya Kwebisa na Bandeko, Baninga, Beba Iben na Bango Nyonso, Liwa ya Mwana, Benies na Bango, Dimercia Wenge Bopé, Oyo Akufaki, depuis le 23 février 2025, suite na accident ya circulation. Programme ya Matanga Ezaliboui, Mokolo ya lundi 24 mars 2025, veillée mortuaire et Kosalema, na salle La Grâce, oui, salle numéro C, Oyo Ezwami na avenue Victoire, référence Pont Victoire na commune ya Kalamu. Mokolo ya mardi 25 mars 2025, na mbonga ya 9h, levée du corps et Kosalema, na morgue ya hôpital Mabanga ya Yolosi na commune ya Kalamu. Bongo Okundami et Kosalema, na nécropole entre ciel et terre. Boina Simaya enterrement bain de consolation et Kopesama, toujours na salle La Grâce, salle numéro C, Oyo Ezwami, na Victoire na commune ya Kalamu. En attendant programme Oyo eye bana kokokisama, matanga ezali kosalema na lopango ya libota Oyo Ezwami, na avenue Cotonnier numéro 56 na quartier Kauka na commune ya Kalamu. Tika ete communiqué Oyo ekomela bato nyonso bayebaka Dimercia Wenge Bopé. Famille Kizola,
couple Lutaladio bazana mawa makasi ya koyebisa na bandeko baninga pe bayebani na bango mingi bana ya Afrique du Sud pe Angola liwa ya papa mwana oncle pe moninga na bango Valco Kizola Kosi oyo akufaki dimanche 9 mars 2025 à la ville province ya Kinshasa. Programme ya matanga ezali mardi 25 mars 2025 Nangonga ya 20h veille mortuaire kulandisama na barecueillement ekosalema na salle Mama Losako oyo ezwami na croisement ya Prince Kasavu Bupelu Lubumbashi na commune ya Ngirigiri de mokolo ya mercredi 26 mars Nangonga ya 9h zoto ya Mowei ekobima na morgue ya centre de santé de référence Vijana oyo ezwami na numéro 280 ya avenue Bukama na commune ya Lingwala référence de mouton à sa 9 RTNC una kulandisama na enterrement oyo ekosalema na cimetière ya Kitambo après bokundami bain de consolation ekosalema kaka na salle Mama Losako en attendant nzoto ya Mowei ebima matanga ezali kosalema na avenue Kanza numéro 16 na quartier Kimbondo na commune ya Bandalungwa référence Bambole Petit Pont tika sango oyo ekomela moto nyonso ayebaki Valco Kizola Kosi communiqué oyo ezali signé epa ya couple Lutaladio. Bozalaki ebele pona kolanda info lingala journal ya peuple pona peuple ya mokolo lelo soki bosepelaki na yango boloba merci na Igor Tingi azalaki na sima ya caméra concours rédactionnel ya Nathalie Kaila pe na Asonana grâce pour superviser par héritier mapinde mena montage kuma bakepa ya Fabrice Lundo mingala bino tokota na mokolo ezali koya. Au revoir.